Bandeko lelo émission mokeleki na chez Mokonzi. Na kanisa ba oyo nanu ba kete bokende kuna ezali émission moko très riche eza kolobela Olga na Karine Mokonzi. Mama YouTube, autorité morale. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote banamike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Liboso ya kobanda koloba na pesi nanu Karine autorité mbote na Niao, mademoiselle Niao Suzuki ba oyo bazalaki ba présentatrice yemission wana mbote. Mama Niao Suzuki deux fois déjà opesi nga mbote na ba direct mais na yokaka te tangu nazo benga bino na yokaka kaka soki na silisi tangu na bandelaka bémission. En tout cas, na sengio lisusu merci na ndenge opesaka ngai mbote na tangu na bengaka pe tangu tangaka kombo na nga na sepelaka lisusu plus de 7 fois pamba te eza libanga. Merci encore Mama Niao Suzuki na Mama Autorité Karine Autorité na bengelaka pe na numéro na yo. Alors bandeko, émission moko riche pourquoi na lobi bongo pamba te mo émission et salami na ndenge ya ki professionnel. Bien sûr sujet o bazolobela ezosala bango pasi parce que ezali sujet o ba préparate bakana te balinga yango te. Olga na Karine Mokonzi. Non. Eza sujet moko ezosala batu ebele pasi na mawa. Ba misusu ezopia bango kanda, me kanda ya mabete. Kanda moko pourquoi? Bandeko, ata na lobi te bokoyeba, me bongi na loba. Ndenge na lobi mwa muke na chez Mokonzi. Karine Mokonzi, monde oya YouTube, ezali ya ye. Karine Mokonzi, mutu nyonso aprochaka pa na ye. Ayebike, yende mutazali reine na monde wana, yende mutazali roi na kati ya YouTube. Eza pe monde mosusu te diabolique, mais eza monde oyo biso nyonso to participaka to monaka. Po jamais bokoyoka mwana classe ba Karine Mokonzi na gardienne na Lubumbashi aswanisaka Karine babebana bazate. Okomona moto moko babebana bazoya bazate. Soki pe bazali bazakaka na makamba kuna ya entre bango. Mais Karine Mokonzi atonga empire na ye. Bandeko, naba oyo bayapa Karine, naba obayate. Mutu nyonso tango ayaka pa Karine, oyebi Karine Mokonzi. Aza na empire na ye. Même tango apesi kombo shinite. Ngai papa robo, eza na ba émission mosusu na salaka. Na koki kotia Karine Mokonzi, nazo loba likambo, nazo loba na moto mosusu, na tchaka bango na ligne moko te. Atomoni makambo nazo loba. Soki nazo loba, nazo landa ndenge Karine Mokonzi na bato wana azo vivre na bango mikolo wana. Soki pe bazali, bazozo, nazo salela pe bongo. Mais en réalité, nga papa robot na yebi Karine Mokonzi
aza supérieur ya bato nyonso na kati ya net réseaux sociaux baoyo tu baprochaka mpa na ye. Même ozali mutu moko ozali mama to papa obeti 2 siècles na mokili oyo balakisi yo na télévision ya Amérique balobi to ya Congo to ya Angola balobi ozali mukolo ya bato nyonso na mokili oyo bato tu bazo respecte yo poza mukolo na mokili oyo. Mais soki okoti na monde ya Karine okomi pe na ba télé-réalité na ye okomi pe camarade na ye to lipasa to ndeko ozali toujours na monde ya internet elakisi mpa na nga papa Robo Karine Mokonzi nde mutu azali na 1000 ans aza mukolo na yo oza na 2 siècles. Soko oye mpa na nga olobi papa Robo nga nakokisi 2 siècles naleki mokili mobimba. Mais Karine Mokonzi ezalaki soki likambo nini alobi na nga longwa kuna to alobi na nga kanga mbanga na yo azobanga nga te. Nga nakozongisela yo azali reine. Reine alobaka likambo nyonso na ntina basambisaka reine te batosaka yo obeir te yango wana akangisi yo mbanga. Ntango akoloba na nga aza na 2 siècles nga nakoloba reine bazalaka mokolo na ye te. Donc ndenge nazoloba Karine Mokonzi arespectaka bama Jackie abengaka bango mama, arespectaka bapapa Robo, arespectaka bamia Temo, arespectaka bana membre, arespectaka bana mikepe, arespectaka bato nyonso, alakisa yango mpe na baimage oyo baza na mondi na ye. Mais au cas où Karine Mokonzi alobi likambo moko oyo ondimaki ta kolobelo foko yeba ke oyo alobi aza reine. Po oza na monde ya Karine Mokonzi, c'est elle la reine. Bandeko, le grand Mopao abetaki libaku soki na likambo nini alobaki pona mama di mama. Est-ce que le grand Mopao azongaki te mbangu po aya kosala émission mosusu asenga bolimbisi? Le grand Mopao na mama di mama nani mukolo? C'est le grand Mopao asalaki oyo ezali devoir akosala parce que aza ex première dame maza n'importe qui te na kata Congo. Alors Karine Mokonzi aza n'importe qui te na kati internet na réseaux sociaux. Même o na lobby mama di mama soki akomi na Karine Mokonzi bazo sala ba télé-réalité na kati ya Kingakati pana biso reine azakaka moko Karine Mokonzi eza mama di mama te. Alors bandeko na likambo oyo ya Olga ezo sala pasi même nga papa Robo naza desi. Mais naningaki naza na espoir, mais espoir naza nango pe te. Naza na espoir te. Mais pourquoi wana nakoyebisa bino te. Naza na espoir kaka te nakoyebisa bino te. Eloko nakokoloba Karine na Olga relation bien ekozala susu te. Même ata batiani bambeli te, ata babomani te, ata baswani te, relation ya bien ekozala susu te. Ata ndenge na yoki bato mosusu basengi bapesa bango temps. Kasi eloko biso nyonso toya nango posa yango wana
eloko biso nyonso tozolinga kokipango te yango wana bazwa ta na bango ndenge balingi basalela ta na bango ndenge balingi ndenge nga ntango nasalela bango émission baza na rando ntango natikaki mpo napesa bango ta na bango soki bazalaki na rando baya koyokana kaka mpo nga nasalaki émission natikaki bazala na ta na bango. Même mama Olga abengaka nga mbala ebele akosaka bino te ntango abengaka atiaka bamessage na yambi te akosaka bino te alobaka solo me nakimaka baaudio na ye te naboya koyoka nakimaka mpe telefone na ye te eza kaka napesaka temps eza na problème te me nde oyo elobi papa robo eza maloba nzambe te me eza ya papa robo bon nayebi mpe te soki ya nkolo me eloko nayebi ezobima na monoko na nga. Karine Mokonzi la baronne la reine mama YouTube na ndimi te na Olga bakozala susu na relation ya bien ata bakomo lobana loba basala monde mosusu babima na monde ya net bandeko bato ebele kote mosusu moyen na kota eza te bolanda émission na Mokonzi eza trop riche ekosala bato ebele pasi même bazozo oyo bazozela bango bazozela eya mobulu bayebi ke émission ndenge ezosalama bango bazotala bafoti nini likambo nini oyo ekosala mpo bazozo bayebi ke émission wana ndenge ezosalama Olga azotala pe me bazozo bayebi Olga azotala te mpo ayeba soki bakofinge to balobi nini bo bazozo kaka bazokanisa bongo te na nga mpe kama moke me bongi nalobela bazozo bazotala Olga azoluka likambo nini mpo amema Karine Mokonzi na justice. Oui bazozo bayi bongo nga mpe papa robo nayebi moke bongo nalingaki naloba mingi bongo me moke. Pourquoi? Parce que nakomela Olga Kabelo mwa moke makambo ya justice wana pe nakoloba te parce que en réalité Olga a sa famille, c'est la famille. Même ndenge bazaboy na Karine ngai mbala moko automatique nakozwa part ya Karine eza te mpo na yini Olga non pananga Karine azaka na foti te aza reine eza monde na ye. Oui yende bato bapusanaka pa na ye yende bayaka pa na ye même soki ya juyo soko ye pa na ye ye reine ngai bato balobaka Karine Mokonzi azalaki na Jael abebani akomi na Pamela abebani akomi na Leketu tala mikolo abengi Yuda pananga namonaka kaka reine azali na bato reine azo décider azoloba oyo eza logique mais likambo Pamela Jael Leketu akoloba na Karine pananga papa robo asali faute grave alobi na reine manque total ya respect. Oui po waneli empire monde ya Karine mututu ayaka pa Karine azwaka eloko mututu ayaka pa Karine soko ozwi eloko physiquement boye te ozwi ata mbongo te okozwa kaka eloko. Bien sûr nazo respecte makambo ya mama Gracia alobi pe bien
ke bango baya sans profit baza na signe baza na chaîne ya YouTube te baedaka ye alobi bien mpo na bato nyonso na babiso toza na bachaîne ya YouTube aya mpe na publicité eloko te alobi mpe bien aya mpe mpo na publicité eloko te yango nasengi ye merci mais mama grâce ye mpe azwaka kaka eloko oui eloko azwaka eza kaka wana na nkombo na ye grâce bandeko Karine Mokonzi aza icône ya masekite miraculeux mystique alors Karine Mokonzi na Olga c'est tout à fait dommage pour Olga non ndenge kaka ezosala même na bato bazoya bazoloba kamwa mabe mpo bazoloba mabe te kamwa mabe mpo na Olga baza par hasard moke mais bazoloba ngo na kanda mpenza ya kanda te koregrete nde moto eza mingi baza choqué elobi terme oyo nakanisa autorité alobaki Karine autorité eza choc oui surtout lokola Olga apasaki pa mida triple choc ekosakana te bandeko non bandeko bokenda chez Mokonzi ntango botali yango bobandela émission wana bobandela te mpo bokotisa vie me bozobandela mpo boyeba ebandeli ya makambo boyeba histoire oyo ya Karine na Olga la reine mpo Karine aza reine Olga ayaki mpo na promotion kaka te mayaki akomaki ndeko simple te lipasa Olga aloba boye ntango akutana na Karine asengi Anse akutisa bango bakutani dans liboso bakutana na Karine Anse mpe kaka alaki wana apesi Karine numéro Karine abeta ekara nsima nango Anse aloba susu na Karine te Olga aza moto moko bien sala boye asalaka bafere ne boye Karine andima wana Olga moto alobango eza nango mpe kaka na bémission même pa nanga ezali na tiango mpe na site nanga Karine ntango akomozala na Olga aye koyeba bon mpo Karine ayebaki ete Olga moto alobaki wana ayebaki mpe eloko asalaka te Olga moto alobaki amonaki kaka moto moko bakutani na ye na fete mais entre temps Olga bala marraine bato mosusu oyo atangi si basalela ye promotion bino mpe baoyo bozolanda nga soki boyoka ke Olga basalela ye promotion na bala marraine boyoka ngo toujours ntango Olga akomi na Karine Mokonzi elakisi promotion ya la marraine esalama na bamoziki ya bamala la marraine mais siko Olga asalelaki la marraine promotion ke atekela ye asalela ye promotion ya bakabelo elingi koloba boye soki bino boyebi la marraine apesa promotion ya bakabelo ya Olga boyebeli yango tango Olga akomi na Karine elakisi la marraine te moto asalaki promo ya Olga na niveau bino boyeba eza nde Olga asali promotion ya la marraine aza kosalela ye promotion bocomprendre non me wana ya sujet te likambo ezali awa Olga na Karine Mokonzi
bandeko oyo eza ebandeli ebongi epemawa ebongi moto ekata nawa Karine Mokonzi aza reine. La reine eza Karine Mokonzi. Reine azalaka toujours mieux protégée que n'importe quel moto. Reine y'Angleterre aza protégée koleka ba milliardaire y'Angleterre. Koleka ba président minene na monde oyo. La kanisa boye biango pe bien. Reine azakana fotite. Ata oza Meghan. Olobi o boye boye. Reine azakana fotite. Yonde mutokoti na royaume. Yazali la reine. Karine Mokonzi aza reine. Azakana fotite. Ako tikalaka kozana fotite. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.